Le recensement de 2023 à 2050. Le premier habitant du Congo, le pygmée, tu as dans la forêt 4 ans. Ceux qui sont ici forêt 4 ans, tu continues à diaspora 4 ans. Tu as mon enfant une année. Voilà. Pouvoir, tu constate la remise reprise avec Jésus-Christ de Nazareth. L'histoire de Katanga l'Empire Luba était fondé par Kongolo Mwamba, un héros légendaire qui a groupé plusieurs villages. Kongolo avait 3 enfants, 2 garçons et une fille. Par la méchanceté des garçons, on a donné le pouvoir à une fille, Luenji. Luenji s'est mariée à Ilunga Tibinda, qui a porté l'organisation de Luba chez Lumba. Alors, tous les oiseaux de même plus. Boyibi ba 50 millions, boyibi ba entreprise, boteki ranyum, bobomi batu. Biso toye na politique ya imuri ya kosekisa batu. Mais bino boze na politique ya kobomangando. Allez, bozu pancréas, bo fini na kati. Bozu mwamba botie, bopesi batu balie. D'ailleurs nazo signaler bino ke batu nyonso bazaki na Sénat bake ko sala fête. Op munyoza sala ko sala fête na Kingakati. Koyete na peso carte de santé. Mikolo yo mateya na mateya. Ogoyoka ke mutupa ba parlementaire de bu esa. Siko tangu yo kili kamba congrès ba kolongola mukonzi. Omonite Kabila yemo foyer. Koya ya Kabila nzambe zo loku. Et la kisika kitsa mukonzi pona Kabila apu. Lelo soya ofingela biso mukonzi mboka na kati. Yaya, même matin ce babi démocratie en esali. Est-ce que possible yoka na munoko président Chine mo patin? Possible yoka placebo? Possible yoka loba na mukonzi moko inconscient? Ma combien plus fort raison bato baloba pas chef de l'état. Vraiment. Wanande bokuni. Mais tribalisme, oh il fallait botombo li yangote. FCC. Fayoulou contre le Congo. FCC. Fayoulou contre le Congo. Le Congo. Bokoyoke loko. Il me bandio. Salela kala kala. Il me bandio. Salela kala kala. Il me bandio. Salela kala. Il me bandio. Salela kala kala. Il me bandio. Salela kala kala. Il me bandio. Salela kala. Il me bandio. Salela kala kala. Il me bandio. Le recensement de 2023 à 2050. Le premier habitant du Congo, le pygmée, tu as dans la forêt 4 ans. Ceux qui sont ici forêt 4 ans, tu continues à diaspora 4 ans. Tu as mon enfant une année. Voilà. Pouvoir, tu constates la remise reprise avec Jésus-Christ de Nazareth. Kala mingi te arrivé à cause ya kala la kalao oya simbaki bilamba ya makila ya shebeya na milambwe bazana nzela il faut bakanga Kabila na kotanga kubo Kabila na kotikela kobomba te Kabila sali bakri bebele abomi batu nyonso bomi désespère Katumbe mwaka kufi bande wana biso Katanga Katumbe mwaka kufi Zambo kaputa kufi mais tribalisme tozokende nango wapi Soko boyebi histoire ya Katanga te na réseau répétango l'Empire Luba était fondé par Kongolo Mwamba, un héros légendaire qui a groupé plusieurs villages. Kongolo avait 3 enfants, 2 garçons et une fille. Par la méchanceté des garçons, on a donné le pouvoir à une fille, Luenji. Luenji s'est mariée à Ilunga Tibinda, qui a porté l'organisation de Luba chez Lumba. Alors tous les oiseaux de même plus.
L'Empire Luba était fondé par Kongolo Mwamba, un héros légendaire qui a groupé plusieurs villages. Kongolo Mwamba avait 3 enfants, 2 garçons et une fille Louenji. Par la méchanceté des garçons, il a donné le pouvoir à Louenji. Louenji s'est marié à Ilunga Chibinda, qui apporta l'organisation de Luba chez Lunda. Alors nous sommes des oiseaux de même plus. Nous la Kisabino que totanga classe. Misaranga ezate. Au moins Ninga n'a commis plus populaire. Ceux qui va tenir dans la DGI, n'a pas la méthode de FIFO, LIFO, entrée et sortie de marchandises au coût moyen pondéré. Merci beaucoup. Alors, ngana sukina nuwana. Na koloba mingi te, basi basi ba chenga misu. Mais lokola ba chenga misu, na kobanga mutu. Biso ndeto kobangisa. Na zoya bisabino, na zela esprit à Mukishi. Mukishi a confié à Tikeli biso, alors prenez-vous en charge. Na se prendre en charge. Pasteur va se prendre en charge. Chola se prendre en charge. Tobomi mutu. Bino boyebi ba 50 millions. Boyebi ba entreprise. Boteki ranyum. Bobomi batu. Biso toye na politique ya imuri ya kosekisa batu. Mais bino boze na politique ya koboma ngando. Allez, bozu pancréas, bo fini na kati. Bozu mwamba botie, bo pesi batu balé. D'ailleurs nazo signaler bino ke batu nyonso bazaki na Sénat bake ko sala fête. Op munyonso sala ko sala fête na kinga kati. Koyete na peso carte de santé. Carte de santé c'est gratuit. Santé pour tous. C'est quand le boumou c'est le prou. Luka kota okini. Koyete na ebisi bile sibo sepeli boke bokolie ngando. Siko bokoya jili belela na kobelela te. Makamonga na zolo si bato FCC ne bobenga ngai. Makambo na zolo si ba général babenga ngai. Makambo na zolo si ba PDG babenga ngai. Lokola ngai na banga kate yango na zoloba. Na loba te. Loba. Merci beaucoup. Tokoloba. Olingi pasteur. Bon nous sommes Yaya, caméra zali. Omoni pasteur. Azwaka bambongo mike te soba ya bini. To sala offrande spéciale. OK. Yaya, offrande spéciale. Pour azo mérité. Oui. Vrai ou faux? Vrai. Musala nzambe nyonso ba benina kaye. Ndeko. Kota ba kangana mtu wa bioko na mtu mike wana. Yo kota. Ide pesi viva. Viva. Basta. Soma kama. Offrande spéciale kota. Bongo na maizini. IDPS viva! 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 IDPS viva! Viva! Fati au pouvoir viva! Viva! IDPS viva! Viva! IDPS viva! Viva! Fati au pouvoir viva! 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 Tshisekedi Silvero national! Félix président de la République! Le peuple est d'accord! Fati Aigle! Merci beaucoup. Voilà instruction à mon général Augustin Kabouya Chilumba a baptisé na kombo mususu. Alobi na komi champion. Le CG. Alobi au komi champion. Deuxième combo. Na komi sénateur à vie. Na komi sénateur à vie. Voyez ma respecter combo ya mutu. Champion ou bien sénateur à vie. Pour Moussala o tozo sala yango esali que état de droit. Oh yo batu bakoka kolobate
le loba tubata la Kabila en face baloba na ye pe asange loko ya kolo mais soki yolobi ka Kabila mtao dirige mboka wu makelelo bachaye kuna na kata pale lumbe o yasvi arma tungula kufa na moto kufa na ngote et n'epoko Kabila salai Kabila batona ba bika pour comprendre que pouvoir de ce qui vient na mabo c'est ça Yaya le lot mozoyoka Alexis Tambwe Mwamba azoloba nous attendons du président de la République la paix dans l'Est mais Alexis ceux qui ont dit nous attendons du président de la République la paix dans l'Est mais pourquoi pas Bozo c'est la paix de la président de la République nomination à juge et nomination à armée et puis la police puisque la paix na est les autres appellent la sécurité les autres appellent la cour des tribunaux parce que tant la signal mobile pour la violation de la constitution mais quand Yomoko deuxième personnalité première personnalité à Sénat nous attendons du président de la République la paix c'est que Moutazolo Balikamona au contraire et l'eau qu'on a la commission Zambé na retour il y a rentré président de l'Assemblée a prononcé que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président élu de la République démocratique du Congo. Siko Makelele Yani. Ayaya tika na beta. Peuple congolais na zo yebisa yo. Soki omoni nganga alongoli matsala akoti na terrasse Sengi Forest. Yebaka handicap qui numéro 9 et côté. Il n'est pas si viva. Soko moninganga côté na terrain. Yebaka mamou maso. Biloko nyo sapé sa galaxie côté. Biloko nyo sapé ki mama Chanine côté. Biloko to apé ki ba député côté. Yango na lobby bato ba obanga prétour à Kabila. Mukolo musuto senga. Congrès Salama, Naola Kabino, Congrès, Oyo Bakomeka ba décision le président de la République. Tome Kapeto Solo, la Natongwa. Est-ce que Batouba Yebi Congrès Wana, même à Tapaba Luka moyen, il y a des institutions au Konzamboka. Boka, c'est ça du jour au lendemain. Yaya, donc comment on a Tiba 2030. Et puis ce n'est pas la député de la Mokonzamboka. Il faut que de déposer plainte na bango auprès du procureur de la cour. Yangote. Maintenant c'est à lui, il y a le dossier ou pas. Dala, Mikolo yo mateya na mateya. Ogoyoka ke mutuka ba parlementaire debout et ça. Siko tangu yo kili kamba congrès ba kolongola mukonzi. Omonite Kabila ye mo foyer. Koya ya Kabila nzambe azoloku. Et la kisi ki tsa mukonzi pour la Kabila apu. Amen. Yo kotia tembe. Ye moko ba latisi ceinture. Il y a sénateur, à tout le monde, mais la monnaie a fité. Il fallait afficher ça. C'est que Kabila a dit qu'il y a un sénateur à vie, une récompense à la République. On a dirigé tant bien que mal pendant 18 ans. Mais le président élu, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et Yokani. Yangote. Yaya, now yebisa yo vérité. IDP so yo wapi. Moi, je suis le pouvoir. Les gens ont regretté qu'on a fait ça au Sénat, Facebook, c'est un terrain des idiots, des imbéciles. Bateau, balaka na baba, bateau, balaka na facilité. Il y a qu'on détecte faire au canisa. Mais papa, le site a mon ambassadeur. Répondre à Yaya, mais comment on a l'évangile la pièce contre Asana raison ya Kolobake, réseaux sociaux, ça monte à Bembe. Mais ça tombe bien, papa Alexis. 18 ans, il y a Kabila dans le pouvoir et il y a des bisous imbéciles. Nambo. 18 ans, il y a Kabila et il y a des bisous président Sénat à moi. 18 ans, il y a Kabila et il y a des bisous gouverneur. À autant de lettre de remerciement. 18 ans, il y a Kabila et il y a des bisous ministre commerçant. Nous sommes laissés là-bas, retourner fonction, le ministre ou non. 18 ans, Kabila. Il n'est pas si FIFA. 18 ans, il y a Kabila.
Kabila et yeni biso makambo ebele na mboka. Donc le loso papa Alexis Alobi qui a reçu ce monde à BBC a s'allié directement dans la parlementaire de debout. Yangote. Donc il faut comprendre que FC Sazana Singalaki na Kingo. Peuple congolais, soutenons Fachi. Oui. C'est notre sang, c'est notre frère. Merci. Au fond de la réseau social Balobi, Maman Denis Yakero Tisekedi, ami qui tisse pas Maman Oli. Yaya, Bible yo Simbaka. Oh ngana Simbaka. Et lobi nanga l'inférieur est béni par les signes. Nana pambola mwana muke yaya to yaya te. Nana pambola mwana moboti to moboti te. Et vous pensez que maman li fangara lungaka quoi que le première dame bote. Il fallait première dame Kende. Après ça yembo. Alors bana eko ça moi. Maman ya Congo ça. Voilà. Otiekembe. Toza ou ba chef coutumier na ba secteur mususu yem takenda ko saluer ba sujet na yi. Soki ala muki même pendant la journée, chef coutumier mutakenda ka pesi ba sujet na yembo mbote. Bon soki yo chango tembe. Quelle éducation président de la République? Aye ko pia maman Olive Mbota lobi na ye bonjour madame. Localité. Il n'est pas si FIFA. Si on compare l'éducation à Fachi, n'a pas Alexis moi. Il n'est pas si FIFA. Peuple congolais, puis son à Congo, tribalisme, il est vert. Yaya tika basala nyoso bakosala. Toko kendela bango tina suka. Toko mema bango tina lifo. Na tomboli débat mikolo. To soit na te. Biso pe na parlement de buto boyi makamu ya kofi. Mais tolo bana fait vérité. Yoko lo bananga iteke ya Martin mwana njili. Yemoko ya Martin. Aye bisabiso kombo ya tatana. Est-ce que ça l'issoum? Est-ce que ça m'a bé? Mais pourquoi passer qu'il y a sur le beloko? Passer qu'il y a sur le bango poto nyokwami na maréchal Mobutu. Né en 1930, maman y'a mabota en 1922. Mais maréchal Mobutu a zalaki mwana ya misa. Oyokate. Yaya tofanda na muse mwana tomona. Moi si tomona. Musa kufa tozomona moi si na moi. Toloba te. Au contraire toyebaka niwa na maboko maréchal Mobutu kokana te Mobutu kokoma muko. Mais toye komona mwana tata sa kufi o mwana na. Toloba te. O mwana pe yena bukonzi 18 ans. Yaya te, lekite. Kaka yena li pasa na leki na bango na si. Mais musa tika mulombo ya songo. Atendawa Yaya toloba te. Toyebi papa Soriano, papa ya Moïse Katou. Toyebi papa Bemba Saolona, papa ya Jean-Pierre Bemba. Toyebi papa Tshisekedi wa Mulumba, papa ya Fa. Ya Martin Fayulu Yaya tika na beta. Ya même akufate. Ya Fachi akufate. Ya pe ya Yeso ki akufa aloba komona. Akunda yewa. Eko ete biso to sasu na matata te na mbo. Moto yembi Kabila to vai na 18 tata na ye. Na ye. Ko ipe to yemba yango na Martin Fa. Fachi pe. Siko yo soki olobi bongo ekomi ya koswana batu bako est-ce que nam takolo belanga tatalanga jamais ngai moko na kotanga komona bakunda ye na Kinsuka tombo ebu ya mama na kitambo kutu na uti kosala ngo lobi ya donc soko tuninga lelo na koyebisa yo ke tata botanga abotamaki le 9 juillet 1953 l'Équateur. Décédé le 7 juin 1990. Jour Cameroun en bombe Argentine 1-0. Coup de tête, il y a François Manbi. Est-ce que Martin Fowler est maman? Martin en
155 akobunga image ya tatana Yaya évangile la pièce contre sokoloba bose okotuna ngu soko boyi kende liba idepesi viva Yaya sénateur à vie bapesinga champion soko ningo tuna champion pona nini tuna capitaine de l'équipe Okiseka capitaine de l'équipe gardien du temps est-ce que likambo mabe na kati ezali mais comment tozokonana bato toyeba susi na bango te lelo ozoya ofingela biso mokonzi ya mboka na kati Yaya même ata so babi démocratie yango esali est-ce que bosi boyoka na monoko ya président Chine mo patin bosi boyoka placebo bosi boyoka loba na mokonzi moko inconscient ma combien plus fort raison bato balobango pa chef de l'état vraiment wana nde bokundi mais tribalisme il fallait botombola botomboli yango te FCC Fayoulou contre le Congo FCC Fayoulou contre le Congo Bokoyoke loko. Aucune signification à FCC. Fayoulou contre le Congo. Ma peine à 4 parlementaires de Boissawati. Le lot aux députés impôt. Oh, pourquoi Kabila Sala 18 ans? Kabila Sala 18 ans pour ton Simba qui n'est à problème. Kabila Rwandais, Kabila dégage. Et ça peut quoi le lot? Batu ba kanisa kolomba na fachi chilombo ndeza ko simba problème. Mais il dépêche ça mala les liens de l'autre so luka. To déraciner Kabila ake. Et yokani. Bakoyoka loko. Peuple congolais to batela mboka. Aimons le Congo et soutenons Fachi, c'est notre sang, c'est notre frère. Amen. C'est notre frère. Baye Kolobali Kamouya mini sommet est raté et échoué. C'est que Fachi a coquille diplomatie. Oyokite oyokite. Mais ceux qui Fachi a coquille diplomatie. Échec, c'est la coalition totale. Mais est-ce que ça problème il y a échec? Et ça problème il y a Makambo tout ça dans la nation civile. Vrai ou faux? Au moment que les lombo kanyoso bazo préparer Makambo na bango, ça c'est un conflit à Burundi na Rwanda. Il y a Fachi na Katini. Mais l'autre on est na lingaki. Il fallait bango ba bonsa Makambo na bango, bongo ministre sommet ya ko ça, ko sala. Il y a problème à est. Fachi a écouté Congo na P10 na coma. Kabila tikela Fachi Congo ya koku ya kokufa. Boyebine le Fachi zo Congo. Yaya nazwa grâce à mon grand frère na nazo kata motema. Na mona le mtabunda na kana liwa. Ndenge Fachi akuta Congo Kabila tikela. Congo zo pema. Voilà Congo. Si ko kutu pema eki. Et combien? C'est que l'Igeza. Si ko makambo yo salama. Yo sommes en côté, yo sommes la solution dans une année. Papa, non, il y a une vérité même dans 5 ans. C'est pas pour rien que mon âme Konzamboka après qu'un bilan il y a 10 ans. 86 milliards. Enquête, il y a IGF et Salami. Na problème bancarisation. Une affaire à 25 millions chaque mois. Maman. Depuis 2011, 9 mois. 2011 à 2020, dans une affaire, il y a 808 mois. 25 millions, une équipe, il y a 50 de personnes Bakabola. Il y a FCC. Merci Ndekonanga. 10 millions. Donc Bakabolaka. Donc commissaire Congo, Lupangu ya Tatana ba. Ils sont des Baka. Il dépasse FIFA. Peuple congolais Tokolanda Bango Tina Souka. Mais Nazoye Bisayo Tisikoyo. Nous sommes encore dans les bons. Baolela, Yaya Moutako Sayote. Soko Moni sénateur a vu à côté qui na salle. Batounie na libanda. Naoza la sénateur Fachi Mokozoponini. Vous avez une réponse. Alors on est chez Choumettre na Fachi. Chimoko. Voilà mon chez Choumettre na Fachi. Chimoko. C'est ça. Il y a un moment qui a côté qui na ka. Parce que voilà pourquoi on a yebisa biso. Bande konanga to batela kinya. Mais to vivre politique likolo ya lisu. Kobande lokote ya caméra bimimbo kate.
asa na ye na sankenga basali baexamen bakuti ata malaria 1 plus kala mingi te faso koyoka makambo ya lokuta te batela na yo kimia que le Dieu du ciel abatela Congo mais nazoyebi soki tokolonga match oyo pourquoi tokolonga ngo mpo toza dans les bons toza dans les biens oyo lelo mboka ezokende kitoko kotuna nga likambo ya kolia te mpo toliaki mais ndenge toolingela mboka nena na ekomi bongo te il faut todeloge bamafie bato oyo bakangaka mboka na biso ya problème ya exonération oyokango wapi toye koyokango lelo 500 conteneurs bloqués oyokango esika nini c'est que Fachi Mukonza mboka nzamba batela bino baninga baza bango pe ba continuer info to continuer ko veiller na parlement wana parlement ne sana bakuya mabe mais eloko kanga na yebi bakokoka to veiller na bango politique ali sur likolo yali vraiment merci bonne journée nzamba batela bino na yebi ke bandeko baza bango pe baso continuer merci beaucoup parce que là monsieur Lokia soutenir biso ouais ya monsieur Lokia azo soutenir biso mais ça dimanche dimanche toza na siège dimanche biso na siège en mémoire ya ba mort ba martyr nyonso ya IDPS biso toza plus valéré que bango te que biso to bunda ne toza danger te to perda baninga bao bakenda ouais bouquin tozala na 14h soki na 1h soki 2h batumba ye donc le lo batuana bakenda dimanche tokozala na bango sous la bénédiction ya capitaine de l'équipe Augustin Kabuya Chilumba nde tokozala na ye to penser pe na ba mort et permettre mboka yeba justice ça nini fou vraiment merci président yeyo Samba batela bino merci beaucoup inganateur communiqué secrétaire général communiqué communiqué secrétaire général merci beaucoup bandeko langa lelo tokorangete toyeko pesa communi Fachi béton 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 Fachi béton béton Fachi béton béton so na boki krio c'est-à-dire que na lamuki na réveil de conscience donc na minute oyo makambo eza kitoko politique ekomi ele même côté kuna balobi totia na se yango toyebisa ye lobi ke totie na se todozaki alors na minute oyo napesaka communiqué na minute oyo tozali kopase message à mémoire ya bacombattants et combattantes na biso de l'UDPS oyo batomba na champ de bataille quel que soit na bamarche quel que soit na baarrestation arbitraire na batorture tokanisi bango alors tozo commémorer journée il y a le 20 septembre oyo ekozala na libanda ya permanence na limité parce que na kati place ekozala te yango tosengi mutu nyonso alata pembe ezolakisa ya paix et puis victoire na minute oyo lobby vendredi na 13h biso nyonso na limité matinée ya kafuka boyoka sikoyo ndenge bandeko wana baleli na monoko ya mbo ye moko le chef d'état-major général oyo tobengaka général Augustin Kabuya Mwanabute kitatala ya moko akozala sur place bokoyoka mbela na ye merci beaucoup na bacombattant nyonso Il me